Le secteur du manioc, aujourd'hui, nous avons réussi à impliquer le manioc dans la fabrication du pain à hauteur de 10%. Ah oui, kaka ndenge son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alakaki na Dakar lobeleki, kaka ndenge ezali ko salema bassin Thomas bota la preuve yangoyo. Lelo oyo ba boulangerie ebele bakomi ko préférer kosala la farine ya manioc, formule magique pona kosala la mapa grâce ya génie congolais ya ministère ya agriculture, agence ya transformation agricole pe ba partenaire na bango. Alors oui, on a travaillé avec l'ITA pour l'utilisation de la farine de manioc panifiable. Pour nous, c'était satisfaisant parce qu'on s'est rendu compte que à grande échelle, l'utilisation de la farine va beaucoup nous aider. Et bongo ba commerçant, ba mama ya mikate, bango pe bazali ko préférer na bango farine ya manioc oyo po bazali ko se retrouver. Bon, on a banaki farine en haut depuis le mois de juin. La brigade a ITND Bayaka pour informer pour la farine. Donc depuis la bandière, donc ça va vraiment. Na salaka 6 kilos par jour. Na salaka 5 kilos, na 400 grammes de farine de bleu, 600 grammes de farine panifiable ya manioc. En tout cas, ezali ko témoigner à suffisance que chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, azali ko sala pour na bonheur peut bien-être ya peuple congolais. Là il y a midema et puis aussi na farine et manioc, tout ça on mélange, on dit très bien, la poids, ça dit pour la qualité vraiment ça va. Fati béton frappe na frappe misala ezali komonana contrairement na ba projet ya ndoto projet Bukanga Lonzo oyo etikala komonisa ata misala na yango te. Atekaka a iboso blanchera Blaise banda kala dedi ke Blaise azo salisa farine bleu na farine manioc bakile pazo sepela kitoko. Ah oui, ya kosamba ezali susu te soni na ba oyo bazalaki kochola lobby. Fati béton na béton abwaki bango nyonso contre mur. Boinde zalaka. Kejo. Moto nyonso na mosala.